Comédien na biso azwi infection elongi bolobi bandoki nazolobela nada. Comédien na biso oyo ajouaka rôle ya mwana mwasi ya mwana mobali oyo azalaka mwasi mobali Mastor nada azwi infection elongi bolobi bacomédien balingani te. Me likambo nini oko? Likambo nini oyo aza mutu no? Être humain. C'est comme maladie esalama mpona banani. Infection bongo nelongi esalama mpona banani. Bata pusu bata pasi siko penze esalama mpona banani. Bacomédien balingani te. Nana sali Mastor boye mutabatu nana sala ebongo eza infection comme tel kozala allergie comme tel kozala eloko aliaki. Bien sûr akokolia ne biloko aliaka mikolo nyonso, mais c'est tout à fait normal ekosala bongo. Modèle o esali ye o bomoni esali nelongi o bobambi partout. Bandeko bolandanga bien, fungula matoi, fungula ngo minene poso fungulaki. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko presque bino nyonso bozolo belango na ba site na bino na internet eloko moko ezali na sepeli na bino vraiment na mutema moko bokei récréation na kombo ya Karine. Botiki te bokei récréation ndenge ezalaka na ekole no ngingo bobimi récréation bosakana mwa muke place na sepeli na bino yango wana. Me bwa koloba ke bacomédien balingani te, me wana likambo nini ko? Yo ntango obelaka na ndako na yo siko balobaka yo na nani bolingani te po beli. Eske oyo ezwi Mastor nelongi d'après bino eza grave? Non, eza grave te. Parce que mutu eza bisika moko sensible, lisu eza bisika moko sensible. Donc soki ezalaki grave Mastor akotambola te, Mastor akozala na urgence na hôpital. Mais tangu eza libanda eza grave te, ekokoma grave po eloko ekozala muke ekomi mpe grave, eloko ekozala grave ekomi mpe muke wana na wangani te. Mais infection ya bongo intila koloba mingi azwi ba antibiotique akepa monganga bakomeli antibiotique ameli à partir kaka ya 5 jours ya antibiotique moko na tongo moko na poko alie bien ekosila. Même kuto omeli 3 jours ata ba docteur bakomelaka fomela 10 jours ti pake wana ekosila. Mais ata osali kaka 3 jours ekosila. Eza infection normale, voire même ekokozala allergie ya biloko ya kolia. Ah oui, bandeko okokolia eloko oliaka olandisi yango mpe epesi yo allergie. Muso olembala moko epi yo allergie.
eza bongo nga un certain temps ntango nayaki jeune mpe kaka na passé un mois naliaka nanga mpe na ndako mais un mois nazangisaka kolia na bamburger te cousine nanga alobi nanga osali un mois mpo moko mosusu tokenda kolia ye na tokende kolia na ye ouais tokende kolia na ye na porte de la chapelle je crois bamburger nga bina sali un mois nazolia chaque jour alobi nanga eya mabe eya osalo libumu mpasi kolobalobaki bongo ya solo na kontinaki une semaine libumu esalaki mpasi ya kosalana te mokolo mosusu mpe naliaka nanga ngolo naliaka mpe ngolo na bafamille nanga me mokolo moko nake bisika moko boye nakomaki seka basali ngolo mpe ya liboke nale ngolo ya liboke oyo naliaka nanga kaka mbala moko nasama peka nakataki deja bapoile bamboba ebimaki te bapoile elingo bota mpo nakata mosusu natala boye esali ngai bamboba bongo ndenge esali master nelongi na lipeka moko lipeka mosusu vraiment esalaki mpenza te donc na lipeka moko kaka naloba mbala moko nakepa docteur ntango nalakisi kaka boye alobi nanga allergie abi oliaki nini ngai bise nale boye atuni nga oliaka yango mbala ebele ngabi no naliaka mbala ebele te me naliaka yango oyo nde naliaki yango mwa mingi mpo basalelaki ngai yango na ndeko mwasi moko especial mpo na nga kaka alaki liboke moko mpenza etonda nalia yango mingi alobi fo ezala yango wana akomeli nga kisi nameli kaka na deuxième jour troisième jour pasi wana liboso esili nsima yango ebandi olimwa mpo master ndenge aza bongo azoka pasi soki pasi edimine yango ekomonana nango kaka ekomonana moke me ekomonana donc ntango pasi esili elakisi esili oyo etikali libanda siko poso ekochange ndenge nge esalaki me ngai nabangaki te nayaki mpe mwana moke bon mwana moke te jeune mpo nga mwana moke nazala kaka na Congo na Angola me na poto nazala mwana moke te mpo nazala komibatela nga moko navandaka nga moko nafutaka ndako nga moko alors munganga oyo mpe nakendaki ya privé nafuti mpe nga moko ale nakomi bien sikoyo natali bafoto ya master ube master ndenge moko kaka nada ntango natali ye boye automatiquement namoni fo ezala allergie liboso kutu nakanisaki ndenge na kini bamvula ezobeta mikolo oyo nakanisi bafulu oyo eza kuna nalobi c'est possible mpe bafulu wana epesi emo infection me nayebi bo etake mpe yana elongi me na ekarte yango te mpo bafulu wana mpe kokopesa infection même allergie bandeko ntango tolobelaka bafulu oyo eza na kini wana tolobelaka yango na ndenge mabe awi tolobela yango na ndenge mabe mpo wana ezalaka bafulu te ezali badepo ya bactérie ya bamicrobe oyo akala te
po boko confondre microbe oya kala ya kin na microbe oya lelo. Microbe ya kala ya kin ezalaki biloko kolia bobwaki na fulu epoli to matiti. Donc ba microbe wana ebomaka nde microbe mabe. Yango bomonaka bato ebele moto aliboma avandaka na fulu abelaka na ete. Po ye microbe na microbe bazobunda yazokoma bien. Mais lelo oyo etikala bongo te wa fulu wana ekoma ba plastique. Bino moko boloba bien. Biso awa na poto. Ba plastique na biso. Ba fulu nyonso ya plastique. Batia yango kuta par. Ekendeke wapi. Même pona kotumba ngo. Ekendeke wapi. Totinda yango na zi. Totinda yango kuna tofuti bango mbongo. Batumba yango kuna. Po plastique yana ba microbe moko ya kosakana te. Ba microbe mosusu awa. Ba poubelle mosusu to inti na loba. Bomonaka ba pays mosusu Afrique. Endima kozwango. Biso tofutaka bango mbongo. Bango basali. Po bo comprendre bien. Ba fuluko ya modèle akaletika la société. Même awa na poto. Bandeko. Awa na poto pe tozala na fula kitoko. Ba plastique oyo ba chasse. To bana osala lango penza te. Rien du tout. Toza osala lango penza te. Même oke somba biloko. Ba ochelo na chasse te. Toza na basaki na biso biloko tu. Kuna pe emballage ya ba papier ya likamboe. Na Afrique pe ndenge moko. Osombi likayabu na yo. Osombi mikate. Emballage ya likasa kwanga. Emballage ya makasa madame. Donc ba wana eza microbe te. Ba wana ezali matiti bio. Matiti ya madame kokoli yango même. Makasa kwanga kokoli yango même. Eza ba emballage bio naturel. Eza na maladie moko te. Mais lelo oye koma osomi ngulu batielo na chasse. Voire même bakwanga otoliaka na poto awa. Ava balinga likasa balingi na chasse. Plastique. Bandeko, ngai mwena informe bino mingi likambo etali plastique ezate. Foko kota na Google. Google a informaka très bien. Google est spécialiste y a information réelle et juste. Boke na Google, na YouTube, bokomona information juste, réelle, loyale. Na compte à Google yemoko. Pona makambo etali plastique. Donc, comédien nabiso Nadia, Nada. Nazo bate soki Nadia nani. Bakombo museko europianga kimpi. Nada. Nada. Ye. Eza rien du tout oezuye. Soki nde akepa munganga te oya bien. Wana ta mususu ekokosila nango pe kaka. To ekokoma problème. Et puis ndenga zawana. Ndenge sali bongo. Soka zaka peme na ma njeli. Soka zo suka na ma njeli. Na mukolo moko azana kata mai 4 heures di tango sukula na kosukula. Azo nanje. Lobi liso azongi na ma njeli. Asukoli 4 heures di takei. Miso ekeli ekomi rouge. Neta meli noir. Ayeli so lobi nango sukoli 3 jours. Ekosila.
bato basukulaka na mai njeli soki elongi ekomi bongo 5 jours ebele esili ate eza nango mai ya mungwa te kaka komona yango mai ya njeli ekosilisa mbala moko mpo mai ya njeli esilisaka na bapota oyo ya grave na kosukulaka soko protege yango contre banzinzi mpo kuna lisusu boza na banzinzi banzinzi namona bino kala bwala kaka bangongi kutu koloba te alebakisa bafulu fulu yango ya plastique okoloka te bozongela makasa esila oyo nazomona banzete eza ti lelo partout ebotaka yango moko botika kokangaka ngombe moto asombi eloko bonasi bozokanisa yango nini delix na kamwa moto asombi mikate batiele na plastique biso awa na poto osombi mikate ozokende batiele oyo na chasse okokomprendre ya plastique poto oza na makasa bongo te ya madame bamakasa kwanga ebele bongo me bino boza na tout me bozokoka te yango ntango balobaka na bino ko bokomi 80 millions d'habitants bolobi tokomi mpe ebele bokomi ebele te bokomi ebele te parce que France ekokota na Zaïre 8 fois Belgique ekokota 80 fois alors sikoyo tala population ya France ti lelo balobaka te France etondi siko bino kuna mboko ya munene okosangisa so combien de pays Europa bozaka 80 millions bozokanisa botondi te mituna bino nde moto etonda ba idée ya buzoba bien sûr te ya buzoba te bazoba eza biso ya bakizengi siya tapata siya ta pa ta olobini ni musu nini achabana ko cha bilamba okay bilamba ko mi mutu glagati arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele ayo merci kaye balala ya poto laki na karashika neka na Cassandra Scorpio za nani lagi kaye balala ya poto laki na karashika neka na Cassandra Scorpio za nani lagi kaye balala ya poto laki na karashika neka na Cassandra Scorpio za nani lagi kaye balala ya poto laki na karashika neka na Cassandra Scorpio za nani lagi kaye balala ya poto laki na karashika neka na Cassandra Scorpio za nani lagi kaye balala ya poto laki na karashika neka na Cassandra Scorpio za nani lagi kaye balala ya atomoso na TikTok oyo yake pato te pa je peux pas sur la main auto sokola na kikoso na biso bala ba ya obo na TikTok bino batunza ba femme holi bino tie bino ba papa obo kuti déjà la bemba ba ben on la salle de bain aussi sokoti mbamo na chambre tout ça biso aussi ba chanson biso aussi sokola na kikoso boye oye makolo na libanga mone no kulula
okululi makolo na libanga papa silisi allez okale so na ngai na uto nika donc na yeboye na passe no makolo na nga silisi la fille ba yima mosala ai na lingi kalso na nga ai awa na kena ila ka bilamba Yaya Karina a raison. Abandé ko finga te. Azay pena na raison. Et puis pourquoi? Parce que nous avons aussi mis personnalité na biso. Sans mis personnalité, si tu viens au Beninga, carrément je viens pas. Carrément je viens pas. Ce qui n'a hier, ce qui veut dire, il faut na longo la biwano siakiango. Ça veut dire consommation. Au restaurant, c'est moi qui dois payer pour la somme de qui? Ma fille va simba baza. Ma fille baza nango baza. Donc au traitement abisso bon côté. Et puis le quoi ma grande fille, les gens qui réfléchissent, vous allez traiter ces problèmes sur place. Le quoi les gars na réseau sur fondé ba téléphone mais Carigno le ben abisso bo poani. Tozanya ngota pour fouti ba facture na mutalie sibino afingi bino bon aye ki chasa luki bino alie sibino a fouti sous addition. Pour foutre l'autre, à dépenser 200 €, tu es solo à l'équipe. Tu es solo à l'équipe. À finir à l'équipe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.